place, repos. Zig, gardez-vous. En tête, pour. Gardez-vous. Pour les salis. Salis. Bungi anjusu kotata wengi. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wase yo ntwadi wange tata mwanda wa velela bika wasikilanga mneto tuko ya kwa yele mvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ya yambo kolo wa biso tozongisi matondi na ndenge ete boyokeli biso lisusu mawa bobateli biso po te tokoka koma so na mokolo malelo ya mardi 28 novembre 2023 tata nzambe kolo na biso Yesu Kristo pe tata molimo mosantu tikate bokoka kokumisama na bino na ntina ya mawa bolingo pe boboto na bino bizangi ndelo epai na biso mabele pe putulu apa kozwa lokumbu ya mibale papa solo mokili moningani
na ndenge tozali kolanda yango na bilili na nzela ya batelevision ezali ya koningana bahopito na biso awa na Yerusalem etondi mpona likambo oyo ya phénomène ya bana makila kosila pamba papa ya kolia ya pasi na nzela susu ya maladi soki efungwani papa tokotonga ndenge nini bokanisela biso bana na bino na etali phénomène ya bana ndenge bazali kosila makila pamba biso pe bajeune en particulier tozali na mokumba munene ya kotonga nkamba Yerusalemi précisément kuna na nzanza bisadi na bakwe mosusu papa faiblesse ekoti na barencontre nzokande mpona kozwa mwa force esengeli tokokaka koyangana pour que tokoka kocollecte baforce pour que Yerusalemi ekoka kotongama to nzanza bisadi ekoka kotongama kolo ya biso Yerusalemi ezali solution mpona biso bana babino mitema na biso bana na bino nde bokotambusaka biso tozali kosenga bokoka kokota tokotuta mitema ya bana na bino na mokili mobimba biso bajeune po ete tokoka kozala na makanisi ya devoir oyo ezali na biso ya kokokisa 52 maison na nzanza bisaki oyo mpe ezali na biso longo na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Osola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela pawonsono meso meto mukimwina twena ye sedeto tata mfumwa mbanza kuntwaleto yandi mpeto sisula sinzidi mu Yerusalemi bibliothèque ya 5 mois mbangi ya kimona meso wena yetu kintwali tina tulombele kwa sedeto tata mfumwa mbanza watu tela mane betu bana tokuvala kiambote faki tokubikeno moko twavana sedeto tata mfumwa mbanza kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutuvuanda sedeto tata fumwambanza eto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Angola vie! Angola vie! Angola vie! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimbankyangani oye! Papa Simon Kimbankyangani oye! Papa Simon Kimbankyangani oye! Kusimba, Kumeka, Yankele, o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi. Oyo biso ba jeune toyebi ete banda batata bazalaki na bomoi. Papa kisolokele, papa de alungana pe papa de ngenda kontima. Ezali nde oyo journée ya mardi na pokwa nyos oyo tokozalaka lisanga biso ba jeune pote tokoka kozwa matei oyo ya batata na tango na nkala bandaki komona na ete pokwa nyos coutume na coutume esika oyo tokozalaka tokomona na pokwa ba jeune basangani esika moko bazali kolanda nde malako
oyo bamikolo baza koyebisa bango. Bamikolo bakolakisa na masese ko yebisa bana migete to ba jeune kopesa bango toli kolakisa bango mabe na malamu. Ndenge nini ba jeune bakoki kotambolela po ete bakoka kosimba mboka ezala na mpasi te to mboka ekoka kobeba te. Elongo na biso na kati na Lingomba ndenge telobeli yango, ndenge batata babandaki kote ya biso. Lelo oyo ezali komonana eke na papa Simon Kimbangu Nkyangani ayesi likambo yango munene eke chaque mardi na pokwa biso ba jeune tokaka kolandaka malako oyo ya batata batikaki koloba ete biso papa Mbenza koloba makambo oyo elekaka na 5 mois. Soki totali na 5 mois makambo ebele oyo elekaka awa na Nkamba. Bapapa bango nyonso misato ndenge bafandaki awa na Lingomba mobimba. Kokebisa biso ba jeune na ndenge nini eke bango babanda koloba ete na ntango wana tokozala te Lingomba ekotikala se na maboko na bino. Ndenge nini bokoki kofandela na Lingomba na 5 mois wana batata bateyaki biso mingi. Yango nde papa Simon Kimbangu Nkyangani pe azali kozongisela biso makambo yango ntango nyonso ndenge aza kotuna biso papa Mbenza awa na 5 mois ezalaki ndenge nini. Ndenge tolobelaka yango ntango nyonso papa Diangenda alobelaka yango ete na 5 mois ete biso nyonso ndenge tozali awa bapelerin oyo bayaka na ntina ya milulu wana ntango wana le 25 décembre 1988 balaka du moins 560 personnes kotanga te oyo biso bato tofandi na Nkamba te bato oyo baza na nzinga ya Nkamba toki nzungilila ete biso nyonso tokomi batémoin bakotuna biso batata likambo ezalelaki ndenge nini. Biso bato tozalaki batémoin na ntango wana ya solo ezalaki boye nazalaki penga moko te tozalaki pe biso moko te koloba tozalaki ebele mosusu soki alobi ete abosani mosusu alaki ezalaki nde boye ya solo. Soki totuni oyo bazalaka na 5 mois na ntango wana balakisa misapi na banza tozali ebele awa tozali mingi oyo mpe baza na bamboka bazali ebele. Yango nde tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Nkyangani azali koreprendre makambo nyonso wana po ete tokoka kososola. Yango lelo oyo tokoloba ete papa Simon Kimbangu Nkyangani abimisili biso likambo ya memorial alobi ete ndako ya Bankole elobamaka na ntango wana papa Diangenda apesaka elaka na biso Bankole eke bakosalela biso ndako mingi kutu na ntango wana tolobaka ete mais papa ntango basali ndako ya Nzambe ya Nkamba balobi ete 37 000 familles elakisi ete ndako ya Bankole tokanisaki na likambo wana na temple. Mais papa Mfumalongo alobaki ete ndako wana ekozala oyo famille na famille ekozala représente na kati na ndako wana pamba te na kati na ndako ya Nzambe makomi ezali te koloba ete famille boye oyo akangamaki ezali boye oyo babotamaka na Kinkole bazali boye bana babotamaka donc koloba ete historique mobimba ya Bankole papa Diangenda alobelaka yango toza komona eke réalisation eza kosalama komona eke papa mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Nkyangani alobi ete totonga memorial ezali nde bilaka ya batata. Papa Simon Kimbangu Nkyangani alobi ete na ndako wana ata kutu oyo bazali ete batikala so na biso te na kati na Lingomba kasi aho bayebi ete bakoko na bango batangi bakombo na bango esengeli bango mpe basala mpe histoire na bango mingi mpe toza na bafoto na bakoko na biso wana ifo ekota aho na kati na Yerusalem mingi tokoloba ete musée ezali temple ezali kasi memorial wana
ezalaki deja bapapa balobaki yango ke ndako wana yango ekosalama. Ya mibale tokolobela mpe likambo oyo etali ndenge bapaya bamindele bazali koyela biso. Papa balobaka yango ete likambo mosusu te bakoyela bamindele awa na nkamba kaka koya kosenga bénédiction spirituelle. Donc koloba ete oyo etikali na puissance spirituelle, donc oyo etikali na bonzambe, bonzambe etikali kaka awa na nkamba. Elingi koloba ete na bonzambe lokolo etikali kaka awa na nkamba, na biso bato tofandi awa makambo na biso mingi tomemango na bonzambe, kasi tosala na bunzoto te. Po soki tosali na bunzoto wana nde tobebisi. Oyo tokosalaka na bunzoto batata balobaka boye toza na yo mondimi, ondimi li tata simoki mbango ya solo, kasi lokola oza kokoka te na bonzambe makasi oye na nkamba osali misala na yo, soki poso moko osali poso moko sima ozongi na yo te, na kosala emwa osali emwa ozongi na yo. Tango wana okobeta mabaku te, okobeta mabaku te, baamate oyibi kaka ngonga kaka moke likambo liboso ekobetsaka biso mabaku awa na kati na nkamba nde nzala. Eza boye te? Eske tokufaka nzala? Tokufaka nzala te, toliaka na biso mikolo nyonso esala tata nzambe, kasi mabaku ezangaka te. Phénomène yango eza ndenge nini wana? Bajene oye esalamaka kokamwa aho papa mfuma mbanza bandaki koloba ete dia yenwa kutwasa ngengi nzengele oyo omoni ete kozala mpenza na patience po ofanda inane na nkamba pasi suka me tozali oyo mpe tofandi libela tozali machaba yo okendaki ozongi lisusu soko obebisi lisusu ozongi lisusu na tyela. Bon, tokolanda maloba ya papa mfumu longo na oyo totali ya memorial, tolobi memorial pe tolobi pe makambo mususu oyo bapaya eloko nini bamindele oyo bazali koyela biso awa bazali kotala biso mpona nini oyo toza komona oyo bazalaki awa na plaine kuna na aéroport bafandi na bango baza kobondela baza kolia mabele ya aéroport beto mtoto nkamba tudiaba wa aéroport wonso mtoto nkamba ka mtoto nkamba ya mapambo ligena mapambo yango toyoka maloba ya papa mfuma longo tena pesa batata bisumbote bamimbola mpasi kansi atandele toyako jila kaka bongo soko ndengeni ni Zambia kanisa kae tokomona yango teka to pesa batata bisumbote na nkombo misatu na nkombo na tata pena mwana pia ili musantu na nkombo na tata na nkombo na mwana na nkombo ya ili musantu pango ke boko ni betwe kulelo ntima to beno de zaba no mpasi luta mona kanilo kala kona nkamba ilo kala kinkensi mono mutara kwa mingena zambi kana kwa ndako kundi kuna nkamba lutokire kana kazile kama na uzime meso ile waka ngatoka kwako karibu tumonanga bo ndanga nsi kwa ndaye na ora kinkatu kwa nyangu kufiki bene kundi kuna nkamba zebe buna utala kaka kube muntu kala kuna kisangane kuna itaka eske zebinzo ko kuna kisangani winto mini azaba
bubu buna usime meso lende lulu akado kani mpasi c'est-à-dire buto sa melange sa mutata ko fike minzanza tara ko toto tara kete bubu na dia mudina dina de kabango soko yazali ndenge nini to ko yiba go kakatandele njira go yazali musika kasi mutu alungu na bomba obe na lisala obe na guadolite obe na gemena obe esika nyonso tu oyo so lungwaki ezali mboka na yo ozali aba na kimanseke wabadi wakanisa tangu na azala kimwana moke na soko zali na ma souvenir moke oyo bumbie mokolo mosusu na kendaki na zamba motu yoso tu oyo lesala ayibi zamba ye wana oyo azala kujwa banyama soko mai ezala kujwa bambisi ayibi yango ndako na yo ozali awa kasokanisi okokuma na mboka na yo te okokuma na mboka na yo te ezali musika kasi kadisekaka mokolo mosusu namona kadeka moko navwandi na kati na ndako namoni eloko moko monene te ya moke kaka ya ronde kasi namoni na kati na eloko wana mwa eloko moke ezali kobimaka eke na mutu na masala na madudu na ntambo bato banso alonga na teleno ndako na masala ezali mo musika na ndako na ngai natala ale ndako kelke ezala kana njili tala na ndako tatanga ndo ezala kana kimanseke kasi namoni sali eloko moko zali kokitaka na ndako moko na okaki mokolo oyo tozalaki na sumango ekumi ya bato banso ezali boyo soko boyo te orke ezalaka na ntina mokolo wana ntango namoni eloko moke ikiti ndako nyonso tu nandu tata nzambe vraiment azali contrôleur numéro 1 c'est-à-dire soko namoni biloko oyo nakobangaka yango biloko oyo mundele azali mayele akanisi abongisi donc mutu na mutu ozali na contact ya nzambe ozali na contact bia satan yango na bapapa malgré mpasi tokitisa mitima tokana na biso kati bobo na konanga tutana kilumbe katolokola na tema wode bana vraiment c'est de na kanga de ko na kiesi kya wotu na kati salungine kilusalide atandele nsendo kala sinana voto ko ndo ko lagana lokesini mais c'est vrai délégation ya mundele wana babanda kokuma na mokolo musalamoko na pose kuya na le 23 batu wana bazali bato bayekoli mingi kasi bamoni likambo moko oyo bakoyela yo bakuyaka na bango na baconférence kasi bakokendaka na batu minene na ndenge nini pamba te biso bato mwidu tobenga bamundele boya kusala conférence na paida biso soko bazali na intérêt kuna te bakoya te kasi oyo ya biso bakoya kutala biso oyo bakusala conférence na bango esika balingi bayiba ndenge nini oyo eloko oyo kimbangwe azali lettre mutu asali na kalasite biso batotia kutambulesa musala wana tosana biso kalasite kasi musala mango mo bozali kokenda kaka mo kei mo traverser ba océan bo kei de pays yangwana bango balingi kuyiba secret wana la vie spirituelle de l'église kimbangiste soko na sengi na ba musicien ba beti nzembo batala na mukanda te mundela kumona ko pasi kasi yo moko zalo kuyiba ngote soko bakamati kantike wa il faut bakamata buku batanga kasi bisu banzembo yoso na soko na pesi kaka mungongo alisili tokei sali mundele ayibiete secret sali wana pwana nini bisu to sali retraite toke kukuta na makamondenge na ndenge bangu be bakusala ka retraite kasi iloko makote kasi bisto sali retraite bana na bisu baju banzembo ndenge na ndenge yangwana bino ba mutambulisi ya banzembo atata bozana pasi na tinete
banzembo na bino ojui yango ale soko GTK ajui wana komi ya GTK dirigeant ye ajui oyo ezali ya dirigeant te ezali ngumba mobimba pamba te yango bakoyemba yango mpe epai na epai bamosusu baza na charge ya banzembo te kasi yo moto opesamani mokumba oyo banzembo etondi na biso pamba te na 1921 balobaki na papa o me yoki mbangu vraiment oyo ali zoba yo ozali kosekusa bato bakufa miso bamoni baoyo batelamaka te bazali kotelama kasi banzembo ozali kosalela bele oyo ya biso senga na nzambe oyo apesa oyo ya bino te eh bien nzambe lokola tolobaka kana kote ndenge soko ozalaka yo ebe nzambe asiliki ya mwana bapesi biso banzembo ti lelo banzembo na biso komi bamilie ya quantique bele na nsima na retraite na 72 ti lelo nayibi te nombre ya baquantique biso tojui tojui baquantique ebele mpo na nini pamba te yo opesamani likambo wana amundele alingi koyiba sekre wana bino bato bakuzwaka nzembo eh bien ntango bakuya bakutuna bino ndenge nini yo ozwilaki nzembo oyo lakisa nanu biso pesa biso nanu sekre wana eh bien mingi na kati na bino bakoyeba kopesa réponse kasi mingi bakoyiba te alors wana kozala soni la vie spirituelle de l'église kibangiste ezali mokuma moko monene la vie spirituelle de l'église kibangiste ndenge nini bango bayibaka secret or que tozali na communication spirituelle vraiment spéciale totala kaka bako baleka na likolo biso na se kaka tiyo koseka ngai de mais soko yango mote na bango moko ekangami ekokita kaka na mabele otala na likambo ezali esika wana ta moke baparti oyo ezali très essentiel yango na mwa moke tolandi oyo ya liboso wana ezalaki na ntina ya memorial donc papa Mfuma Longo abengaka oyo bana na bankole to bankole po mingi na bankole oyo atikalaki na biso ezalaki nde mama Mikala nde toyebi mingi soki tolobi ete oyo bayebaki mama Mikala bamonaki mama Mikala tokolakisa misapi ebele kasi so tolobi na papa Ndangi papa Johnny Mayanga na papa Emile Zola tokozala moke pamba te ata wana mingi nani tobotami te mingi mpe na ntango wana nani tokotaki na lingomba te kasi mama Mikala mingi toye kokuta ye eza boye wana nde papa Mfuma Longo ndenge apesaka elaka na bankole mpona memorial oyo ya mibale oyo message ya papa Mfuma Longo tolandi yango malamu bamindele basavant kasi eloko nini bakoyela epai na biso bakimbangiste ezali nde vie spirituelle oyo bapapa babanda koloba ti papa Kimbangu nazoloba ti sikoyo tozala pene na tata Nzambe kozala pene na tata Nzambe balakisi biso formule oyo ndenge nini tokoki kozala a distante na tata Molimo Santo toyebi formule wana bajene oye makambo misato toyebi yango te totanga nguna bolingo mbeko pe misala ata mwana muke soko tunieka na kati na lingomba tata Molimo Santo batata batikelaki bino nini bolingo mibeko pe misala yango secret toyoki pa papa Mfuma Longo eke likambo wana yango nde o baza kohuta musika bazali koyela biso oyo spiritualité oyo eza na kati na lingomba ya tata Molimo Santo
tolandi malamu akebisi na banzwi nzembo pamba te na ntango wana ozali kozwa nzembo elakisi ete ozali na relation na tata nzambe tata molimo santo aza kopesa yo message banzembo ndenge ye moko alobeli yango ntango ozwi nzembo yo moko okoyeba ntina nango parfois otambolaki mabe na ndenge otambolaki mabe tata nzambe aye kososolisa yo aye kopesa yo nzembo na ntango wana yo ozwi yango obandi koyemba yango yo moko ntango ozali koyemba yango yo moko oza koyeba esi unatambolaki mabe nabebisi wapi to tata nzambe asepeli na ezaleli na ngai yango apesili nzembo oyo to azokokebisa yango azokokebisa libota moko boye banzembo nyonso na ezali oyo nzembo par exemple soki otambolaki mabe jeteki mutu ayembaka yango na miyebaki te ya koyemba nani yo oyo jeteki yo moko ya koyemba nani ngai natengami dirigeant jeteki papa mfumo longo alobi yango te miso soki azwi nzembo kaka ya dirigeant kaka ya jeteki me ya biso nyonso eza boye donc faki nde na afriki bataka mingi international me biso soki nazaka na jeteki kaka banzembo kaka ya jeteki ana koyemba ya dirigeant te bo nkolo ngai natengami angwana. Merci papa. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nami ebaki te kondima nanga nzoke jali yakotengama. Nami ebaki te kondima nanga nzoke jali yakotengama. Nkolo ngai natengami po ya mabe yaka nkolo sembolanga. Nkolo ngai natengami po na mabe yaka nkolo sembolanga. Silisa kolela nanga ekolo pona zuwa elikya na lola. Silisa kolela nanga ekolo pona zuwa elikya na lola. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nanga ekolo pona zuwa elikya na lola. Mbengi kolo osalisanga pona mawa ya pasi oyo. Nkolo ngai natengami pona mabe
yaka nkolo sembolanga ekolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Tometele maboka koki quand même. Bale basolo mususu bosani yango. Limbo la nzemba ngelobi nini yo mokosi? Eza boye papa. Namiyebaki te kondima eza kotengama. Namiyebaki te kondima eza kotengama. Ndenge nini yo mutu ozali kotala ozali komona. Mais ozali koyeba te ke kondima na yo ezali ya kotengama. Papa, eza ya biso batu mususu tobelela yo nyonso. N'eglise pe toya, matei pe toyoka nyonso. Mibeko na yo pe nyonso baotanga ya biso. Misala na yo pe nyonso tosala. Kasi mabe nyonso tozotika te. Tangu pase la biso tolela kaka. Papa sunga, nzoka mabe na biso yango de oyo ke no biso te poko ma biso eza kotengama. Donc toyoki matei kasi tango tokobima libakuka moke toswani. Tozali ebele papa. Moya kokanga motema eza te. Eza te papa. Mama Clément Zawana, arrête. Azali papa. Parfois il y a parfois un commentaire dans nzembo. Merci. Ah, repesa mama choise maboko. Merci. Pagenoye. Tuzali kote yana. Ndenge nzembo elobi. Ozo kanisa ke eza lisumu te. Nzoka nde osali lisumu. Yango bazoyebisa biso na kati na Bible te. Mobeko ya moke ezali te ya monene pe eza te. Nyonso ezali mibeko. Oui, maman Clément. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Merci papa pour la parole. Nzembo wana toyembaki yango eza banzembo toyembaki lera kosenga bolimbisi na chorale ya bolingo. Mama Swaza bosani solo kaka moko. Solo bosani ofandi elongo na biso na se pona mawa ya pasi oyo yango nde abosani. Eloko na koyeko bakisa yango oyo pona moto na etamboli na biso na biso mokolo mokolo tokotenga makandenge nini. Papa ya ngenda d'abord papa Kulutu ayebisaka biso bona 1978 alobi mutu lero la mokina tongo obondeli okendaka nzambe obondeli fo oyebaka ko contrôler conscience na yo makambo nini leo komi na 10 heures avant bondela otali na kati na molimo na yo makambo nini nasalaki ya malamu oyo nasalaki ya mabe epuis mutu ntango nyonso fo okanisaka ete nazali mopaya na mokili donc mokolo mosusu nakoki kokufa soki likambo wana eza na yo chaque fois na motema na yo okozala na kobanga okosala masumu te okobanga masumu ezangaka te mais okokende mpenza te kokoya obambani fo kokontrolaka conscience. Papa de ngenda na masolo ndinga bana kobengisa biso bagene alobaki na biso kondima oyo ezali na base spirituelle te mutu wana azalaka kokoya pamba pamba mwana ya nzambe lero asali lisumu atamboli mabe fo sala ye remord pasi na motema akomituna ponene na sali boye akoluka ndenge nyonso tu ase rattrape asala eloko moko oyo kosepelisa nzambe po ete azala pene ya nzambe poso mosika ya nzambe satana aprofitaka mingi soki oza mosika ya nzambe akokopesa bamakambo mosusu ebele bamaladi makambo ebele me tolobi te kete moto abelaka ka po aza mosika ya nzambe. Papa ayebisaka biso alobi komekama ezali lisumu te komekama ezali examen soki moto asala examen te maya mata na classe mosusu ezali te me moto fo amekama po te niveau na ye spirituel emata
alors komekama mpe elandaka degré ya elembo soki komekama eza ya mokie elembo eza ya mokie ya monene komekama ya monene elembo mpe ezali monene nakanisi mwa mokie nakoki kobakisa yango wana kondima na biso etengamaka mpo toyebi kocontrole conscience na biso te base spirituelle na biso eza mpenza na soubassement ya makasi te yango wana papa nabakisi na komba tata mwana mpeni mosala. Merci mama Clément. Ne kasi tolandi na message ya papa Mfumalongo atangi bakombo ya bamusicien bapapa quelqu'un bapapa Madoudou bapapa Antoine Masala donc elakisi ete nyonso oyo bazalaka na bapapa biso mpe biso nyonso ndenge tozali awa lokola toyaka pa ya nani awa Papa. epa ya papa papa nani Papa Simon Kibamba Pemba. donc aza na liaison spirituelle na biso donc tata nzambe akozalaka sans frontière donc na ntango wana ndenge ondimili tata molimo santo ondimili tata nkolo yesu tata nzambe toyebaka ete ntango nyonso akozalaka na biso mais satan mpe ye na mosika akotalaka ndenge wana mama Clément Ngeta papa. na mosika akotalaka ntango tata nzambe azali kopesa yo ye azali kotala ntango kosala eke odeplace moke ye aye kotante aye kotante yo soki oza faible omonale omipesi mpe na satan zonga no mama Clément. Merci papa. esika wana padi angenda alobaki ete kokabwana ya bana ya tata nzambe na bana ya satana ezalaka mpenza mpasi satan na ntango wana soki azali komona ete nzambe alingi yo mingi na ntango bokabonika moke na tata nzambe na bunzoto spiritualité oza nango ye satan aye kobimisila yo makambo ebele oyo ezali ete bomengo ya mokili atieli yo oyo tata nzambe apekisi yo atieli yo yango ntango mpe komona ndenge wana olandi yango sika wana yo elembo na yo ebungi balongoli elembo na yo satan alongoli elembo na yo mpona nini oke na bisengo ya mokili kasi ntango kosutuka ya solo na bebisi yango nzembo oyo euti koyembama awa omizongisi na se ya makolo ya tata nzambe kasi bitoma mosusu okomona ete obosani libela olandi noka bisengo ya mokili ya satan moyo ozonga lisusu ezali te wana nde ekomaka na biso mpasi kasi entre temps tata nzambe aza kotika na banzela nyonso wana me intérieurement aza kokota na yo kaka zonga epai ya tata zonga epai ya tata yango periode oyo tokomi eza periode moko ya mpasi oyo biso moko toza komona ete mokili ezali ya koningana kasi bango balobi ete esika moko kaka oyo bazali kosambela nzambe ya solo oyo toza kobomba yango te kaka Yerusalemi na nkamba mwala lulendo eza wapi awa bango banda 1800 na ntango wana pevasi moki mbango na kabotami te bango balukaka kaka eloko wana mwala lulendo na ntango wana papa Mfumalongo na 5 mois ayebisi biso eke papa Toma Tuvuma na mutu abombaka ngo mingi na lukengo bayelaka ye na bakonzi na ye ya baprotestant bayebisi ye ke pesa biso eloko oyo tokende na yango ye ya ngai te
ya ngai te nga nabombaka kaka bapesi ye mbongo bazwi yango bakomi kaka na mai ya tombe awa place bapasi mokimbango azwaka bateme ezalaki na kati ya mutuka batala ebungi tozonga sika tozwilaki yango ye mpe kuna na ndako te sika atikalaki ataliki asi ekei me miniti atala boye ezongi nango wana mwa ye mpe akende esika eza tafandi kaka bato wana bakoya atala kaka mutuka yango ezongi lisusu kambuta muntu mpo nini osali bobe nga nayebisaki bino oyo ezali ya molimo ezali ya molimo tobakisili yo mbongo sikoyo tokenda ngo lisusu bakoma kaka na mai ya tombe wana esika ya bateme papasi mokimbango batala boye ebungi lisusu bapesi rapport kuna na mbanza ngungu na bakonzi eloko wana mpo bozwa yango pasi ye moko komanda atikali kozwa basoda aye na babatoma tuvumana mbala oyo ozokosakana na bacivile ngai naza soda azwi yango nakopesa mpe mbongo te ngai naza soda nakopesa mbongo te bakenda yango ti na bifrika se papa kisombe wana na ntwaye oyo batala bolok ebungi donc officier militaire amimoni zoba bon demi-tour mbuta muntu na lukengo atala boye zongi wana mono nkuki de masoda nono bazongi na kati ya lukengo na kanda nyonso atala mbuta muntu mbalo soko sakani peut-être ozwaki mbongo tala mbongo yango bazwi yango bakoma kaka place wala kaka ebungi mbuta muntu mpe moye akimezate tango atali kaka mutuka basoda ezongi ayi bongo nkuba ya ndenge wana mbuta muntu azwaka bazwi yango bakenda yango bakoma kaka wana ebungi tokozonga lisusu te pas de la peine allez bakontinue timba nzango tongo nango wana aye kozongisa ngo na papa mfungo mbanza eloko na yo yango naboyi nanga bazokobetaka ngai boye lokola esengelaki ete efandaka na lukengo kino papa mfungo mbanza akendaki kofanda kuna na lukengo mpona kozela yango ti ndenge asalaka 4 kuna ti makambo nyonso esilaka me ntango wana ezalaki na ntango ya guerre 40-45 guerre mondiale yango papa mfungo mbanza apeselaka ye médaille oyo mokolo mosusu papa simoki mbangu kiangani alakisaka na kati na temple wana masolo makasi kino lelo oyo mutu akosa yo teke nga mutu naza nango ndayunganika kumphamba kukumenena donc pouvoir eza wapi bango bamindele batonda na mayele donc ndenge bazoyaka wana donc balupu moko ya bazoyaka nango kosakana te kotala esika nini ezali soki papa de la ville mutabombaka ngo soki papa etoko soki wapi mama shwaza yoki zuwa eza mpe na bino moko yo mokoka akosimba ngo te wana esimba makaka na mutu moko kaka mibale te bino misatu tata mwana oli mosatu papa yo boyebi esika ezali okengela yango okengela yango yo oyebi ndenge wana yo fo yeba mpo yo na pasi mo bozeli omaka kasi toyebi esimba makaka na mutu moko kaka ayo mpe mwana bino mimbale mutu moko kaka ayo mpe mwana oyo yokaka se mokolo mosusu ako tetaka malobe papa mfumando mpe badakita kotima ile 12 avril 59 papa mfumando asimba kako
Eh, papa. Papa Mango. Amonango, Akengilango. Ayebiango. Yopo Yebiango. Papa. Tu comprends ça? Dans ce que Yebi. Papa yo Yebi. Yo Yebi sera toke. Dès qu'un fils est à l'homme qui n'est pas de la bataille, ça yo. Oyebi esika tokende mposo oyeba te ongobeta tolo te koza sonya nzila mutu alakisaka nzela ayebi place esika ezali makosi papa yango ndenge toyokina papa ndenge na message na ye spiritualité wana eza epai na biso mwana papa Simon Kimbangu oza kondimila ye na solo donc kamwa liboso donc totosa malako oyo tata Molimo Mosantu azali nde koteya biso soki totosi na ndenge ya solo wana biso nyonso tokozala na kinia ndenge alobeli yango na message na ye papa Mfumalongo bolingo na biso ezala lokola likolo oyo toza komona eke likolo kuna kote ya komatadi ekita oyo tozala na posa kokelela likolo atika ndenge ekita kuna nalanda kuna po ete nakende komata nakota place ozokende komonela yango ke ekweya okoma wana epusani tako kolanda lisusu epusani na kuanga utikala ikolia esili moyo continue zata yango tokanga makaka na makambo nyonso misato o batata batindi biso lelo oyo tokanga makaka na mabondeli makasi ndenge tata Molimo Mosantu aza kotinda biso na misala ndenge aza kotinda biso pamba te likambo na ye ekomi pene eza boye te moko te totikala nsima ndenge nde aza kolingela yango mpona lelo tosilisi boye kombo tata mwana mpe Molimo Mosantu amen. tokomisa maboko totonda malendisi oyo toyoki epai ya tata nzambe mpona ye mpe tata Molimo Mosantu okombo ya tata mwana mpe tata Molimo Mosantu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Mosantu Amen.